Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso Kilongo TV. CFC bana Codef bana notre père mbote na biso mbote sike ezwami bino bala nyonso de la Foi TV nazana esengo akutana bino à travers émission na biso CFC News. CFC News wapesika bozwaka basango ya centre évangélique de la foi en Christ ba programme ya ba culte na biso ndenge nini makambo ezo évoluer na centre évangélique de la foi en Christ. Boyebi toza na 12 mercredi oyo tobandaki déjà toza sko na 3e mercredi eza 3e mercredi oyo tozo bondela kozwa possession ya année 2021. Depuis tokotaki année 2021 pour kozwa possession ya année 2021 oyo tokozwa ka na losambo. D'ailleurs tozwi janvier, d'ailleurs tozwi février. Mercredi oyo eza 3e mercredi. 3e mercredi eza chiffre 3 chiffre à résurrection. Nyonso oyo abiso ekufaki il faut essayer quoi. Pena chiffre oyo lingi cri ebeta soko lingi ebeta chiffre 3 ozana posa résurrection oko vivre pe cri à chiffre 3 ya chiffre pesa melo ko ntsama na kondima na yo lelo na lobi moto na moto ako vivre cri oyo ko yambela e chiffre o eza posa motema na ye na yebite yo soluka chiffre nini na soluka ane o nzamba confondre bangura nanga na soluka ane o nzamba confirmer nga yango chiffre de na posa nango na posa résurrection et salama or chiffre 3 chiffre résurrection et vous allez comprendre que année 2021 eza composé na suka na deux chiffres chiffre de na chiffre 1 donc na 2021 son a sali 2 plus égale 3 ya on a solo ba lelo ngana déclarer likola chiffre yoko pona eza na chiffre 3 oyo ko sekwisa na lobi ko sekwisa na lobi ko sekwisa oh plamedi makambe ko sekwa Joël soko ndimi makambe kufa eko sekwa oyo perdaki na bane passé na solo bana kombo Yesu Masia Nazareth eko sekwa na année 2021 na solo ka bato makambe ko sekwa bato akondima baza wapi ba monite me bazondima balobi te tozana février ndenge février za mukuse ndenge makambo nanga peso koksama na mukuse na boyi ba longueur wapi mutazondima nzamba surprendre wapi mutazondima zo botane oyo tozana na mois de février okozo azemi na février c'est message à 9 mois ce qui veut dire c'est possible au concevoir c'est possible au bout en même année 2021 soki na 2020 santé na we kufaki ba affaire na we kufaki libala na we kufaki nyonso oyo we kufaki il faut c'est quoi mercredi oyo na culte na biso ya Codef webi chaque mercredi to bondela ka bongo na culte oyo to bengi culte ya Codef culte de combat et délivrance des familles to bondela ka pona délivrance ya mabota na biso to bondela ka pona délivrance ya ba vie na biso elongo na mungu na nkolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi yango nazo invité ndeko na ngai yaka mercredi awa na centre évangélique de la foi en Christ tozaka ana principal avenue Bombo numéro 20 na quartier 5 na Njili ya place wa Bungate so kitina Sainte-Thérèse ozui taxi ozo kende Dokolo tope omizolika taxi ya Sainte-Thérèse Dokolo oyibo kitana arrêt de la foi kala tozo ko benga ngola Njiloise et comment arrêt de la foi so ipo mi kitela na Sainte-Thérèse okopusa no makolo malembe kwa tulu malembe 5 à 7 minutes okomi na yo lokola ngande na salaka eza place ya kobungate to aka na principal awa ya solo na pesa biso ba programme nyonso ya culte na biso kasi boyebi ke tozeko nokela mvula awa elonga na tanki futa to chela ino ba image parce que temple de la foi en Christ espace ezaki muke et sengele to sala opération achat parcelle pour Dieu wa pesika to sangisa ki misolo toyeko somba parcelle oyo bozomona mpandi awa eza numéro 19 p 18
ekangama tosomba yango na misolo oyo tosangisa tobi opération achat parcelle pour Dieu. Kasi lokola tozali konokela mvula soki mvula ebeti, je pense que bomona ba image d'illustration bandimi bana na nzambe bapate ya nkolo tozo konokela mvula libanda tobi te totonga ne fiske clôture tocha toiture de sorte que tozata na bruit mvula ebeta tokumisa nkolo tobondela elongo esa malamu mina lingi nakota na kati nalakisa bino ndenge nini misala ezokende esala malamu muto apesi mbongo na ye amona pe misala ezoprogresse nga nazokota na kati kasi na osepela botala image oyo ndenge nini misala yango ebandaki pe ezokoba sima totala niveau musala ekomeli bana de la Foi TV bana CFC bana CODEF obola na biso à travers le monde botala évolution ndeni misala ekomeli étape nini ekomi par rapport ya lolenge oyo toyosela misala en centre évangélique de la foi en Christ CFC mon église. CFC bana CODEF bana notre père boyemde to sangana tozaka tellement belé yango na CFC parmi balupango to sombaki tozobuka moko pour que bana nzambe basangana awa ntozana ndeko awa frère Joël azobuka pe kuna. Bonjour mon frère. Bonjour. Ah bonbon numéro combien? Ah bonbon numéro 18. Tozana numéro 20. To sauter 19 toye na 18. Ok. Donc ce bande batoni na kati moi bazali bande ezate ba oyande. Merci beaucoup ya Joël, continue musa na yo. Ngaso na sisi koloba oyo ngape na koti na bandi ko buka. Inatangwa pasi mtu wako sungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde pona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga
mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo pona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili nasana no nase ya emotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth moteme belinga moto posana fuka manga Moninga malamu Yesue 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 Yo moninga malamu Gayo yo nazana nwelenge na bolingo na yebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu ya nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya olongi motema nanga bona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala bona yo na mipesi mobimba Je pense que Bolandi ba image chantier oyo bandaki na na kobuka babuki et puis andiko tonga malembe ça demande beaucoup de l'argent et zo senga misolo pour que misala oyo kenda liboso bana CFC bana centre évangélique de la foi en Christ bana Codef misala ezokoba na linso mona étape nini tokomi na niveau nini awa na misala parce que kalate photo fongola yango to bana koyanga na kati awa et puis to changer église ndeto za na kati kuna et fongama et koma boue je pense que bomona natana ko tambula na ngai voilà natambula na bomona ba ingénieur ba technicien baza awa bandeko bazo bâtir to baki année 2021 année de bâtir nous devons bâtir to tonga ba santé na biso to tonga mabota na biso to tonga lingomba na biso ekozala malamu mingi voilà misala déjà ezosala awa je pense que bozomona lelo na ebite nanya koloba na tangi futa osunga biso bomo ande misala ezo évoluer et mbaleleki na tikaki awa bazo tia ba brique mais ba brique mati je pense que dans peu de temps toko banda déjà koyanga na awa tokozwa bisika et lelo na tangi futa botala évolution ya musala. Ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ayebi bomo inanga ata na butu ata na moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu aza bolingo ya solo
Voilà, nous avons un chantier à Misale et Salama. Si ça bidimbu, tout ça, on a des komoko. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a pas Clément? Pas Clément, il y a personne aux Osani. Dans ça, dans la colonne, il va être créé, quand on a coulé, colonne, on pense qu'on a sous la porte aussi, c'est un surtout. Après, comme la étape, il y a le crépsage. Ce crépsage de cils, même sur les mamie, sur les matis, tout ça, le crépsage de cils, on est au moyen, on a le pavement, on a le tout, et se mettre au banc, on a tout. C'est même tout, tu as vu, tout le banda, allez, tu as tout ça, le pavement, après, c'est mamie, le blanc, le bazar, le pas tant de bazar, déjà, au bon de la. Moussale, Tigali Awa, et ça aussi, ça, comme Matamir, Nassima, comme est-ce que Nassima, comme des alliés, comme Matamir, comme Nassima, après, crépsage, après. Il y a Nyonso. Nyonso, crépsage, Nyonso, tout. Après, on est au bout à Liboso, Nabiso, après. Nous prenons 5 ça, après, comme le loco, moi, comme est-ce que ça, des podiums, mais Niska. Passer à roter nous avons fait ça boyer nous avons beaucoup parce que tu peux passer à la Arabie Saoudite à la Caraïbe pour tout le monde a ndenge ko bonde la malam pour makamako pour la sumbula libanda irozala su ana bato baza rebelle ndamu ba pola kaka na kondima ba o ba libanda mais surtout sombi lisu donc to so compter pour ils quoi to benga kwa neza kwa neti à l'attendant to tonga munene to tonga nano hangar o zana na hangar na to zana hangar pour bandamba kotara pour mais ça demande de l'argent apparemment que ça pavement espace nyonso oyo aussi ça cher na kati et puis crépsage nyonso oyo ezo senga misolo na moyen to tche de ba porte na une facilité mais ça to zana kondira de ba na kondima papa big photos za na foi na photo za na ngoya onde to ezo sala makamisi ezo leka ozomwa photo za na onde ezo sala makamisi ezo leka ya onde to zana kondima pe biso pe to za sala musa to za kondima nde musa ezo sila mbala moko. Merci beaucoup, Papa Clément. Voilà, Tozokoba, reportage Nabiso. On va parler avec 2 ou 3 personnes encore. Bon, moi, mais pour un rappel, chaque mercredi, Tozara Awa, avenue Bombo numéro 20 à quartier 5 Nandili. Ouais, parce que tu as Sambela pour la mabota Nabiso. Tu as Sambela pour la délivrance à la famille Nabiso. Tu as bon de la réponse à l'église. Peu importe si tu Sambela. Il y a qu'un mercredi, tu Sambela mercredi, tu as 3e mercredi, autobi chiffre 3 chiffres à résurrection. Nyonso o yawe kufaki et kose quoi. Yaya meka nzambe o pesanga raison. Jésus-Christ Nazareth, nzamba solo, Jésus-Christ Nazareth azan abobon. Itoko ba reportage na biso. Nene c'est à la guerre comme à la guerre. Nazo banda déjà musana na chantier awa no matana cha ba brique likolo. To bâtir, to bi année de bâtir, il faut to tonga. Jésus-Christ Nazareth a tongi ba vie na biso, Jésus-Christ Nazareth a tongi mabota na biso, biso to tongi ndako nkolo, année de bâtir, bâtissons le temple de la foi. Toza awa ndeko azo tonga kuna ocha ba brique, nebte brique ba benga kanini, papa pardon. Bonjour papa. Bonjour papa Mosakoli. Bonne santé. Santé bien na ba brique wana ocha oyo ba benga kanini. O eza ba Costra. Ba Costra. Eza Costra pona émission oyo eza tolobaka ke mulunge oleke mulunge za na kati place batu bazali to cheboye po mulunge zala te mupepe ekota kebele po batu batamba olanda mateya baza na kimia. Expliquez biso nanu to komi na niveau nini est-ce que zo senga mbongo to ko fonla to bana biso de ya ko prier. En tout cas na ndenge papa na biso déjà ici apesaki o esenga ekopesa poto to benda misala donc na état autozali déjà bazo banda déjà ba crépsage mpandi ba toilette déjà si to sala ki ba crépsage comme tetikali ndeto aussi ça komatisa awa to ke na ba crépsage à part ça so to sili sinde wana ndeto koyeba sikoyo kocha pavement na kati awa ale to koti siko na mpanzi ko buka mir oyo po bato bazana kati kuna ba monana donc tant papa zoteya mutu nyonso aza koto azomona ye na kimia nyonso. Bien. En tout cas, Moussa les okende bien, la grâce en Kolo, Yesu Masia, Oyo à Nazareth. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans la guerre comme à la guerre. Dans Kotima Kamango, année de bâtir, et le Bimoussel en Kolo, le pasteur Jean-Paul Mahat, l'homme de la foi, to bâtir, to tonganda watata, yago tonga mabota nabiso, yago tonga bavi nabiso. Bomoni, ndengani ni misale zo salama. Je pense que vous avez une image, je pense en tant que foot à misale, ils ont évolué, ils ont kenda kitoko, yamote, to si ça. Toko ba reportage na biso.
tata nzambe kobondela mponanga nakotalela seyo ata paselekeli ngai ye nakotinga maseyo nkolo ye atesengwe tondi motema mpona yebi ete na bomoi nanga elonga ezali se na yo bien que ba nécessité zaki makasi bomona ke tosuka na batol mais biso tosali makasi na grâce à Nzambe tosengi église mbongo te mais to avancer na misala loget o ezaki tellement mabe makasi ezaki risque pour l'église awa. Alors on a fait un effort ya obenga agence nel ton bachele biso départ unique mususu nde changer logette nyonso so bakopesa biso logette non toyena na logette wana na sima bomona ke tosali logette moko écouter mbongo ebele makasi départ unique écouter biso mbongo ebele tosenga ki on église te mais tokokai kobundana lokola basali na Nzambe tokoleka na kosala yango donc logette yango ina esilité vous voyez elo basala lokola cabine donc yangona biso tosuka na batol tant tosenga imbo commission ezana si basi sambongo kala logette yangona église siko toke bien aimé merci nzamba pambolomi toke siko église la sabiso donc tozolongo la toilette parce que podium eza installation hygiénique ko zala wate to kanga place on a to cha porte mongo wana so culte eza batu bandoleka boete et bando o bazali banda ba maman souvent bando se soulager na kat ba koti na porte ya mukeza wana toilette ya mibali nyonso zo casser de to sali toilette kuna ya basi na mibali donc partie kuna ya entrée wana basi bazokota partie o mibali bazokota po ba maman ba se soulager souvent neto lingaki eza na entrée ya porte wana ya libanda mutako bima na église azana kati bimi na porte yake tourner du coup akota na porte wana ya coin quand même ko avancer s'il vous plaît à côté na porte wana za côté ya grande porte. Voilà, grande porte, il y a un ciment, ou il y a deux portes au sein de ciment. Pesa biso porte à toilette, s'il vous plaît. Voilà, porte à toilette, il y a un pour ma maman et permettre bango tellement bazara mingi, bazo kota boué sans que ba pénaliser biso na kata culte. Bamba bibali bando koti la ngambo wana. Toche deux portails à miner na ciment. To pesa so porte mi balé na ciment. Ba porte mi balé toche na ciment pour na ko évacuer ba tout rapidement et puis pour chaleur et za makasité to ezalate na kata église. De toche deux portes à miner. Toke s'il vous plaît sur la porte à miner. Voilà la porte à miner na on toche na ciment. Donc to on doit exploiter peu derrière wana pour protocole même souvent nous en a ciment on a na sécurité. Toke panneau merci. On a des moments musa to sali. Voilà. Ba gris wana na no silité comme senga bisombo parce que devait souki ba vitre nyonso aussi toche. To sali porte à secours muke et on a soche ba fenêtre. Là ça biso ba crépissage. Donc comme une étape il y a crépissage soit aussi si crépissage neto liko bando placer sur na kati wana pour ezala bien. Donc crépissage wana. Akosa la panneau s'il vous plaît. Voilà. Il y a d'autres crépissage on a tiré ba colonne on to sala do étape to comme nango yango wana crépissage et puis tozana devis moko makasi il y a électricité parce que ba mine des arracheurs ba pesa biso de électricité et obiso to kokaki to sali na no première partie a o etikalinde et to continuer yango. Donc voilà musa to tikay nango yango wana to silisa misala o nyonso dimanche prochain nzamba saliso ngana yo to mema quelque chose pour to ko avancer na misala soki misala nyonso kuna esili ndesima to buka a so to sambeli mercredi jeudi to sambela te o na lobi bien o ya semaine o te so to sisi misala monde comme ça yo ka babaki jeudi to mercredi to sambela te mercredi o misala nyonso osila avant to buka awa mercredi to sambeli jeudi to sambela te vendredi to sambela te samedi
tosambela pe awate. Donc, on peut programme le dimanche, nde tosambeli pour na église mobimba do bo mona kaka tango ya dimanche wana o misale o misili la o bando koti la kuna bato ota pe koto ba koti la bona nenga sima nde to sisi ba travaux nyonso poto buka na kimia na bondeli yo bref ntamba sunga o dimanche ozana quelque chose to sangisa po to sala musala na papa j'ai lobi to zo 55 n'est-ce pas 55 ya sima pour na crepsage na ba misala mususu oyo wana etikali. Alors so to kutani dimanche to sangisi et permettre biso to avancer na électricité to avancer na crepsage pe na kosala pavement puis ba colonne monsieur etikali wana sol oyo donc to placer wana tout ça na papa ngomba lobi ba on va charger à suivre misala wana et on a bondelo et en plus so to sala ngo dimanche oyo koya kuna na zolo baloko mukolo to pesa ba détail belete tozo banda opération HPD 3e édition. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est pas bimi. C'est pas bimi. Ba pesa biso église mobimba bo comprendre langage na oloba. Ba pesa ka lupango mobimba o comprendre ezamala mingite so itoza un état dans un état. Il moko boy. Donc ezagito mingite. Tozali bako pona muto azawana. Pourtant ba veiller bando sala mamutu koza che mutu yo leki wana Jésus Christ Seigneur mutu ponge katani ozali bako pona donc bomoni ndo ndeto zawana donc ndako wana katikati za bisote tozoba na HPD total ndenza mamemela biso parce que selon la loi tokoba dans le makamsu te ou eza consentement libre peut-être na mutu te et bon comprendre déjà. Alors un nom prudent à mon na musika donc tout le monde a déjà na musika HPD 3e édition to banango dimanche oyo te oyo wana ya ona bondeli yo papa maman frères et sœurs na sengi penza pe nazo bondela nzam asala ke tanto benga ezala ke ngana yo to leki biso nyonso ebele poto motiver aussi les autres ba ya poto sala makambo mbangu mi koleka. Kilongo TV bo s'abonner ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV, boko mona maijane. Oh Kilongo TV o. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo ya saka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Alors, Maringa Septande, FB International. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zuaka. E komaka peto zuaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kuna